Tant que Diane a Koufiboy. Moutouka après quelques jours, AVC, ou mérité tant corps à Koufi. Kobimisa bandeko balobo Gabriel Asalibwe, Mama Tumba Azoni Siboy, Mama Tumba Asabe, tout cela. Mais Gabriel Mouananaye, il paraîtrait Mouananaye, babandeko bima na Diane. Ye mama asepelati. Abandi ko take Diane. Ko take na maloba na be mission ko loba ko bwaka bambwakela. Tanto loba ka faire ba Diane pe ana nzela na bande ko tambola tilele memie pe na liwa Diane bande ko bela abande ko bomba maladie nini pourquoi mutu sozo ko bela bomba maladie vena biso dadi di kamba la personne mtanga kufaka bato baloba ki bande ko bomba maladie kwa niveau atiki obika eza ma maladie musu bato bayokela ngo basoni na miso bato eye banaka yo kasi mutu na ko na télévision ba ngana na sida maladie ba ko bangi na yangwana. Mais ça, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Compte tenu que tu m'as camoué, on m'a dit que tu alors tu la télévision. Oh, alors on a privé. Na pas 22 bon bébé ça fait banaba. Il y a aussi banaba, tu as 25 ans. Beaucoup de ça banaba, comme ma propriété privée na bino. Si vous avez un sali à moi, on a automboti. Non. Oh, l'on a un bouquet. Kasi, bon éviter. Ba fina ba yango. Oh bazo continuer ko salaka ba sala na bango na bango ba ko sala na butu moi tongo pokwa ba ko tourner ba film kuna ba musu ba ko sala ba ko tourner ba film kuna musu na ba ko sala ba ko tourner kuna una azo tumba munino so dis-moi kuna ba ko sala na pe na ba différents sexes sexe o na sexe o ba sexe opposé ba sexe opposé ni bali na ni bali basi na basi mondie na kufi boy so ba ke sala réunion et là mo ka malongo ezati de réunion en réunion pas plus de dire moni mutu sa kufi réunion pourtant beaucoup tani boum to sa neni bon au monde des ans ils sont déjà awa na NTPC to bongisi boto to kende kwa mbome mu toujours tel to bimisi autant to futi mbongo ya mort to sali boto zoni si boy mais sur to landisama to luka place ni to rolela ye par rapport à ba confinement on ngeza to osala ba stratégie ni et osala nonte les ara chaque groupe va te $10. Merci beaucoup, chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision. Tariq Ngango, journaliste en Zambie. À la présentation de cette émission, je vous dis merci beaucoup. Vous êtes disséminés à travers le monde Zambie, Azanabino, Abatelabino. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, nous allons parler des sujets tellement importants. Il y a la disparition de l'actrice comédienne Diane Makila Owapi à Bela Kimongonga Mukime, à Koufi également. Une vidéo qui fait tellement rage à Kinshasa et sali succès à Kosakanate, succès dans les élèves finalistes et votre présenté examen d'état dans une vidéo à caractère pornographique. Nous allons essayer de parler, de débattre de cela avec mon invité. Je dis merci à tous les amis, vous êtes disséminés à travers le monde entier. Abonnez à Bissonio surtout à Emergence One Télévision. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, la personne autosane analyse à l'élo. Je reçois pour vous Héritier Iboula. Mouyakaya solo hein, Mouyakaya solo, beau solo la musique, beau solo zara la musique, mais beau solo partout. Si mon caméraman est d'accord avec moi, à fond là déjà caméra, n'a pas ça déjà Héritier Iboula Mbote. Bonjour Héritier Iboula Mouyaka solo. Bonjour Tariq Ngango, donc journaliste en Zambie. Merci na bandeko tout barola nanga vraiment na Emergence One Télévision. En tout cas bandeko ba comprendre que tozaka wana pona kosala musala o pona kosepelisa ba mourir sur la bonne musique. Tolinika culture mboka na biso nde etende liboso. Bandeko bazala surpris te, bazala étonné te ne ba komona biso na ba différentes émissions to ko baluka pona kolobela faire gola to pona kolobela ba musiciens ya mboka na culture congolaise en général pour ça ni pour etende liboso. Bandeko ba ko lananga to faino a to moni da junde ngaza ko leka a ko sala carnaval parce que dans la concert donc le 11 dans la concert donc félicitations na kata Charles ça m'a bêté c'est à féliciter parce que outi li banda aye abeta ndu to na fosa culture na biso etende liboso parce que bango to lobaka ba botama na ba France
mais musique na bango kota pe ana ba parler faut ba beta rapper ba concert awa ba prouver biso ba laksa de quoi ils sont capables à resala na musique na biso. Et quoi ils sont capables à resala? Tu as évoqué les points à Dadju. Comment tu as trouvé le carnaval de Dadju? Déjà tout le monde est engomé zaki pour na yo. Est-ce que le carnaval wana et correspondent à des critères artistes et tout et l'équipe a bon et correspondre te pourquoi moni ba société za ko entourer ba artiste tant artiste a ça la carnaval artiste ba rôle qui sera mangouté le rôle la cortège à président te artiste sera ko ça la carnaval batambusaka mutuka carnaval malembe po public mon réellement c'est Dadju après ça rappelle ba mbote artiste ça carnaval et mon chapeau et moi bat ba koyeba te bat ba ko mona donc er moko tes fautes société tes bateau pe baza entouré pe men artiste faut pas expliquer parce que tout geste est communication et communicationnel papa mon nga tambo le biso na sayo awa ba bima we ba ke bandal ba ke banda ba ko pe mola mais ok Dadju na mito Dadju so ba mateka na selembao kilumbutila plein de ya kraté bako bimisa Dadju bimisa bakotse kaluka plein ya kraté bako longa Dadju ba ene ngiringiri ba ene bumbu ba bimisa makala ba bimina kapela Dadju telemi ayo sombata 1 kilo ya ngulu na kapela ezaka carnaval apo bakotse mombele tant bako mataka te changu makambu oso comprendre ba carnaval a bongo Dadju bako sala Dadju carnaval te bandal kasavu batamboli ka bolimete sinon faut kotsa ke kuna po banana bana posa mais oui ba point le plus reculé pourquoi parce que carnaval na bako sala société de monde ya ba société brassicole ezawana ya communication ezawana ozo comprendre ba société muso amitié ba entreprise muso ezawana na kati ils ont misé l'argent mais ba tshembongo bongo Dadju artiste mutier artiste reconnu faut ba teka et faut ba teka librement proprement aussi parce que bana ba congé embouteillage nini ozala ah ba leki na sayo ba sali combien de minutes ozo mona tout cela ça nous sont les autres compter. Voilà, merci beaucoup Héritier Boula pour ta réflexion plutôt par rapport à Carnaval à Dadju. Mais nous avons un sujet au peu dérangé. De nouveau, le monde du théâtre congolais, la disparition de Diane Makila. Diane Makila, certes, elle est malade, mais à Koufi. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe dans le niveau du monde wana? Il y a dernièrement des nouvelles au Tambola que l'artiste et comédien Caleb a été empoisonné. Toujours liwango ba comédien commis c'est comme si quelque chose de normal. Pourquoi? On est empoisonnement votre côté mamadienne personnel mama ba empoisonnement oyo to monango awa Fendi to monango na ba ada ba bimisa awa o te ba empoisonné bango jusqu'aujourd'hui ils sont en vie baza en vie so ba créer ba base ba Caleb base via Caleb comme danger ngana yo na inde 3 to moni Caleb en plein tournage ozo mona te ba bilo mususu ba ko sela mamulo wa ba poisonner ezan tsaka te ko poisonner mutu ezan lo mutu za entre la vie ou la mort que bati soro mele simbite rokufa OK o dayo lekani biso continue motili tande tidia na kufi boy mutuka après quelques jours avait ça ou mérité tant corps à kufi kobimisa mabandeko balobo Gabriel Asalibo mama tumba azoni siboy mama tumba asabe tout cela mais Gabriel mwana na ye il paraîtrait mwana na ye babandeko bima na Diane ye mama asepela te abandi ko take Diane kotaki na maloba na be mission ko loba ko bwaka bambwakela tant loba faire gola yemba nyonso to sala ke futa makase yeba aolo ni le vent okobuka tapet voilà donc o bande ko ba ko lona yango ba ko buka sikota ngamoni bongo abandi ko take la fille omoni ndoti mususu ko take Tarik aolinga Tarik mususu Tarik bazana promna ibula muyaka so ba promna muyaka ba ko à travers muyaka menacer Tarik so Tarik a quoi ya kufi
muyaka koti prison bango baseni basepeli omoni biso ba terre biso le omo ba réclamateur omoni toza boye sous na famille no ba réclamaka yo na bandoka butu okompa oyo yebite ba réclamaka yo ba yebi ba préparer des plans liwa ya Tariq ndenge ozala to souhaiter ngote mais to sambela po nzamba sani a épargner biso abatela biso contre ya ba vanwana ya ba réclamateur ozo comprendre mais ce qu'on a nyuso on a faut yeba Tariq Ngangu lelo oyo mabeza kokota wana lobi mabe wana lobi zaki yene mutabomie mais en soi supeza nango Gabriel te mama tumba supeza nango pe yeti supeza maram na bango supeza nango bata famille te supeza etamboli ya ye moko mwasi ya ye moko Diane ozo comprendre lelo soko masomo takufi famille balie ba massa ndeto fanda awa totambola chaque mutana banzela na ye tanto kabona yo kenda wapi tanto kabona na yo kenda wapi ndaku efomite yo to kenda efomite na ndaku yo kenda ndaku bienvenue fomi la dia ozo comprendre tanto kabona chaque mutu ana nzela na ye o ekite ibula na yo bige na bono boya ko ya mona émission na ngapona makambo voilà chaque mutu ana nzela na ye atambolaka ya le roi yo tayi pona banzela na otambolaka ozo comprendre c'est ça le roi badian voilà et puis sur badian pe ana nzela na bande ko tambola ti lelo memie pe na liwa bien na bande ko bela abande ko bomba maladie nini pourquoi mutu sozo ko bela bomba maladie vena biso dadi di kamba la personne mtanga kufaka bato balobaki bande ko bomba maladie pour niveau atriki obika eza maladie musu bato bayokela ngo basoni na miso bato eye banaka yo kasi mutu ni akoya na télévision bakinga na sida malade ba robangila yangwana mais ça yana mutu mais eza maladie musu par exemple nga na robela so ina robela na yo sala des missions ne mikolo voix na ngeza bien te mais na ko forcer ko sala siko ko landisama nga na ko zo ba soins médicaux te so il faut comme casser na ko rasu ko lobate na sani na ko tapale disons ceci c'est comme si bata théâtre bazama en mombo ba bomba na kati bata théâtre ba bomba makambo makasi et puis bango na bango balingani te basi wana na biso ba comédien bango na bango balingani te po soki balingana ti tala liwa Diane et puis sa leçon papa Tariq Ngangu to kenda lezi comporte to la maman Chako pas même 2 mois pas même 6 mois maman Chako atei Kadiomba atei Mario atei Lelo Diane Matila et puis il faut aller comprendre aussi dans la sikoyo tant Diane a kufina par exemple Diane a kufina na 10h15 tant na 10h17 émission kutute batonde belé ba ko lela Diane na 100% de bazati wana 5% kaka baza ba vrai envers Diane o tout batikali bandoki omoni Diane dernier film Diane a retourné et à Chibaou na Bellevue TV dernier film Diane a retourné mais siko bawole laka nini bawole ni yebisanga bawole ni non yeba ndeni lo bawole siko yango mona te bandeko ba ko kufaka loko mayebo ba spiritualiste ba ko loba nini ako yo linga be émission ba spiritualiste mais baloba ka babete sodi comédien o kufu muso ko landama baluka biso baluka bango de la fois bengaka bango batenda pona nini la richesse à la télévision le but Sodome et Gomorrhe eza ko régner na milieu de théâtre baye ba komi ko tatiner la richesse pompon la richesse biso to salaka wana to mona beta biloko papa to tena ngo bongo to ko beta tanga lobi bongo ba ba ko ete ye mutu mabe c'est bon mais a oti mate soni ozo comprendre nyoso wana tala makamba mona maya lobi vérité bino moni mabe kaka bango batu baye pona ko tateye to longona to titi 7e bagarre
Ah, quoi tu vas lesbien? Abinzambe, na sengi nanga bolimbis na tiki nanga ki lesbienne. Bakomi ko menacer 7e bagarre. Bakomi ko tindele na batu ba attaquer ye. Maya. Ba attaquer ye. Ta ba tindele batu ba attaquer ye. 7e mesala qui passe. Comment ka bandeko to lia na bango? Tombien nzambe. Ayambi na nzambe ya prophète Konde. Alors on est biso ndimela nzambe ya prophète Shiro Kinwani. Nzamba bimangu. Pesa la publicité. On se comprend. Tondimela nzambe ya papa Shiro Kinwani. Nzamba bimangu. On se comprend. Si comme muta batalobi ba vérité mais bino. C'est comme si ma vérité me dérangeait. Il y a la duchesse est dérangée, il y a 7e bagarre peut déranger. Mais ça, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Compte tenu que tu m'as la télévision. Oh, alors on a privé. Na pas 22 Bobé Safia Banabat. Il y a Banabat, il y a 25 ans. Beaucoup de gens ont la propriété privée. Si vous avez moi, non. Oh, l'on a un bouquet. Kasi, bon, habité. Ba fina bon yango. Oh, bazo continuer ko salaga, ba sala na bango na bango, ba ko sala na butu moi, tongo pokwa. Ba retourner ba film kuna ba musu ba ko sala na. Ba retourner ba film kuna musu na ba ko sala na. Ba retourner kuna una azo tumba muninga. So dis-moi, kuna ba ko sala na pena ba différents sexes té. Sexe on a sexe o, ba sexe opposé. Ba sexe opposé té. Mibali na mibali. Basi na basi. Ora yo vraiment tolo na arabi hein. Oh, mon ninga no yo tolo na arabi. Si o yaka na kintsokolo. Merci beaucoup Héritier Iboula, analyste ya solo Mouyaka. O apesa ka information ya solo Temela Mai. Na biso bo ketcha lobara. Lelo c'est la vie. Voilà, merci beaucoup Viali Konde dit sa match depuis Paris, plein de bonnes choses à toi mon frère. Vraiment, on est là pour vous informer de l'actualité culturelle Yambo Kamson de Legara. Héritier Iboula, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde du théâtre, est-ce que Mamoto Viva qui est pas Macha Koyabitumba? Il y a Aliembonga Matanga entre chaque Congo na NTPC dirigé par Papa Masumu. Dans mon moyen de revivre on les soutient. Coutumier papa, c'est la coutumière, ça va continuer toujours. C'est une coutume. Compte tenu que nous avons fait ça structure à théâtre moko na Kinshasa, va continuer à gaboyer. Ça fait 60. Qu'est-ce qu'on a ba afar, oh ba nini, oh ba NTPC, oh ba tout le monde boy, sombela boy. Les amis d'Intel, ils sont beaucoup. Compte tenu. Artistes comédiens ne sont pas fans bango pauvres. Ba continuer ko senga na pe ka diani mbongo. Yo ka sinde ba le la na. So ba isika na mutu mo ka cha 200. Batim. Batu ba kunda ka ba comédiens za ba mécène. Ba comédiens ba mo ba na makaso kunda mutu. Adisha motometa beba zibe. Moninga mi malamu. Moninga malamu. Azarana batnatanga passé melisa batata aro sangisa si terrasse a metsa alors mais là il aurait longa rezate et là on peut changer réalité sera ba bula neto kutana bokozwa sana yo ata melisi si terrasse na ozo sana ngako changer té. Maintenant Iboula, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mambo tout vivre dans le monde du théâtre oyo c'est mutakufi, il faut toujours to kenda ko senga mutabeli, il faut toujours ko senga quelque part peut la faute revient au gouvernement. Gouvernement ça ko aider pe artiste était papa gouvernement et ko aider ba artiste ndenge nini ba artiste pe bango mo fo bazala ini na bien lo ba artiste mise bazora mbongo na bana sokodati bazokati voilà bazokanga la Blaise Boula ma Blaise Boula talinga te c'est moi ma liembongo na yebi ma mwana te ngai na ko loba na monaka vena biso lambi olamba lega pa mamilela chaque dimanche après sarabi to nga to zwa 3e tranche na biso na Sokoda. Bazora bambongo. Devait changer comment bien. Nyoko longa pe ça futa bambongo. On se comprend. So eza pena ba comédien mususu ba na Sokoda. Est-ce que ba kotisa ba acteur ba groupe to ba actrice ba groupe na ba na Sokoda? Mais faut pas œuvre na bango ndelo bati. Mais ba œuvre ba sala ba œuvre. Est-ce que ba kotisa bango? Surtout Bellevue TV. Ba kotisa bango est-ce que ba za enregistré? Tout cela ça va compter.
Tout cela, ça va compter. Donc, on va comprendre en direct. Tout cela, ça va compter parce que makambo oyo ba otinda ba basala ba rosate ba rotika na ba facilité bazawana et puis na ba association na tunanga mondien na kufi boy so ba ke sala réunion et là mo ka malongo ezati de réunion pas biso na bika moni mutu so akufi réunion pourtant bokutani boum to sandeni bon au monde des ans biso déjà awa na ANTPC to bongisi boto to kende ko mbome mu toujours tel to bimisi autant to futi mbongo ya mort to sali bo to zonisi boy mais siko to landisama to luka place ni to rolela ye par rapport à ba confinement on ngeza to sala ba stratégie ni et aux alanonte ezara chaque groupe va $10 $10 to luka to la ta ba uniforme to sala ba polo ya DN c'est tout na bien. Ba manager ba kufa awa personnel manager master nanga ti lelo office central master nanga manager ti lelo manager daya ba tebele to ko charge bana manager ba te muso to ko sala manager mwana o ba comédien presque ba yebati kachuchu omona na tanyi kombo kachuchu 1 wanze makofi ona esa succès soto ye mango so wato ofana na ba video loin to ofana na ba Pierrot Ndombas to na ba Masirika ba Fatou Kayembe soto boyi ka kachuchu 1 mwana ya manager lelo kachuchu ana ngola batenda manager tika mwana musu awa na manager bazali bana basunga kaye bana bakipara soto kundi to sani to bosani to zelisu o akokufa bana basunga bana pululu banane dans les oubliés surtout bana o bakufa na batata bana bazali mike bana route mwana route ya dadi azomo souffle mère abenda et salamo bien mère abenda mama ni mama benda benda petit pas tomba pe na mo carbonine pour osunga pe baleki na ye ozo comprendre mais surtout bana osro papa na banga kufi bana baza mike. Imaginez la suite. Voilà, imaginez la suite. Merci beaucoup, Héritier Iboula Mouyaka, solo. Héritier Iboula, c'est un grand plaisir aux annonces à plateau. Et après, on s'arrête à analyse à Boye. Au moment où on a des forts dans l'émission, on va comprendre finalement c'est quoi. Iboula, ces derniers temps, il y a eu une vidéo sur Tambola sur la toile des élèves finalistes en plein débat sexuel, acte sexuel, puis tout le monde en a film pornographie, on a Obadbalobara. Tout le monde est en classe. En plus, il y a un uniforme et déranger ma casse. Il y a un Iboula. Voilà, je t'informe. Il y a eu des actes sexuels et tout. Sextape. Moi, tu as une image parce que on va nous censurer par les pâtés. Voilà. Kintokolo. Voilà. Voilà, Héritier Iboula, en tant que parent, papa na petit Daniel a autant en école, Alex no ya na ye. Azana 14 ans. Siko elora bonga na moni mwana nga. Ba ko benda Kintox. Papa. Na mobile. Ce qu'on appelle ça, maintenant, en tant que journaliste, en tant qu'analyste, éducateur des masses, et déranger Batumingi. Et puis il y a une décision du ministre Abibana Tanga Mboka Oyote. Ils sont privés de l'éducation. Sur le plan, il y a décision du ministre. Sur le plan de décision du ministre, Azan a raison. Au moins, ces derniers temps, on a lancé un message au ministre PSP. Tony Mwaba, excellence, je te salue là où tu es. Faut basa musala makasi. Au moins le comme ba septembre ya bana classe. Ba sali yango après ko sala ekosi sa examen d'état. Bande ko en tout cas auto lugo to ko loba za ba galerie. Ko to c'est comment mukie mais interpeller biso sali kitoko te. Au moins tango na loba message au point. Le to moni septembre bana ba 6 examen d'état. Ke ba to ko septembre na 4 ya auditoire. Au moins na bana na ba uniforme parce que kolandisa matabe kolozo mona ba lycée oyo bana basi ba komi ba lesbienne bana ya classe ngana komi ko banga pona mwana ngai. Je te dis ce qui est vrai. Tout ça l'état doit faire quoi? L'état il faut azwa maramo, il faut azwa maramo au sérieux. Au sérieux na nenga mukete ba contrôler ka bana. Oyebi en école technique awa bana classe lobby ba ko tala ba point na bango
bango na bango muninga na azui camarade na kati ba gilette na mukongo kuluna mais kuluna a uniforme papa bana classe wana iti bumbwana et puis na kati ya iti division ya enseignement za na kati bana wana babundaka chaque jour bana wana bako uta na iti bumbu baye awa na école eza na 24 baye ko bunda kuluna to fondaka na bino na sayo awa omona nde bako tima bambangu bako leka awa et puis prison centrale à Makala eza en diagonale omoni kala bakotisa bétidiant IEC 3 mois de prison pendant okangami tuka pendant ça ba désordre 3 mois grand frère nanga zara na kati à l'époque 3 mois na prison awa eza leçon pe bakozwaka bana wana tant ba seul prise oui bakoti afandi 1 mois 2 mois mwana na soka bimi soka fa na bande de l'école ça sous bêtise té bakotia bango place mona bakulu na normalité ministre lobi bana na bakotanga lisuna mais bana na bakotanga c'est une décision responsable état de parents on peut pas les priver éducation trop privé bango éducation faut pas même bango siko na centre pénitentiaire bazwa éducation une année à prison tanga bimi azongene classe so tanga muninga ne muso luka sele loko wana ndeko omoni eloko oboni ngabo sala nga na sala ngo na kotaka prison tikali bakata bango bano sala ngo na web hotel na chantier siko chantier ngo zaji lopango nani ezaji lopango nani. Tout d'abord, il faut bakangana nous le pangwana. Bakangana muto dirigeant chantier wana. Parce que c'est inconcevable. Balaksa qui pena njili général Kasongwa akenaki na chantier mo akuti bana classe so ba kimi na bango classe bakina kufanda na kati ya chantier wana. On dirait ba chantier belé pena ba Kishasa o eza abandonné faut balandela kango. Ba chantier monaka o eza ba chantier abandonné te. Ba chantier nyonso o monaka ta ba kotonga pe ba pemaka. Et comment nango botel ba propriétaire ba chantier ba kuta ba di chantier na bana ba bêtise ona ba kanga bango na yango mais eza mabe omoni atana ba soto beta ba chantier ku tobo mabe ba bara ba mandako ba bara ba palais mwana ko uta chiki malongoli uniforme latine polo aya fene na ba mais omona be mwana ngo abima na mukolo moko boy to trouvango normal dali bukasa oza bien Maramoto Loba est concerné mingi. Ba parents peuvent faire ba responsable. Parce que au moni les autres moni ba petiona ba ko salana. Na chantier mo quelque part. Jo musu de recevoir pe na 4 auditoire, to be professeur mo ko salana mo na nchiki. Parce que bana na biso ne ba ko kola na banzoto ba ko salana et la télé ba ko lata. Ba père mususu ba ko kokate ba ko kangaka makolo. Aka fatika makolo ko fonga mayazo kanga amoni mwana mutia ko leka makole ko lenga siko nyoso wana to ko beta maboko te biso ba parents photo lobela ka yango tout moment mwana lati loko mabe fo ko benga ye ko bende matoi mama kambo zo samatala mapangu to ko futela o mwana père mo pe mina kwa kuna melaka bombe ba ta ko tala ka forma mwana na yo nenga ninga na ka ozela ka jour vie de Rotikala à Kotiki Lumbukila. Voilà, vie de Tigali à Kotiki Lumbukila. Héritier Boula, tu commis vraiment dans Souka émission Nabiso, la réalisation des Jeux bougés. Le dernier point, en 1 minute seulement, phénomène bombé. C'est comme si vous, jeunesse congolaise, jeunesse quinoise, tous en a perte à vitesse, il y a un bébé. Tala mama sextep à Baïti, il y a un élève, phénomène bombé. Nous surtout, est-ce qu'à venir, il y a biso ba gêne? Payer gros s'attendre les sous. Phénomène bombé, ça dérange Kinshasa. Phénomène bombé, ça dérange Kinshasa. N'a pas besoin de mot. Yo la mouji na tongo. M100 dans a $10. Mais un jeune moboé a vilane penchik. Mais la mouji na tongo M sous 500 ans na moti. Agena au sala cop mobé ba compliqué vie. On se comprendre. J'en a permis. A coûté na massa mso mela ba plan. Ayanga mela biloko pe longa souci. Yé pas meli. Ngana ebisa tila solo mon abi. Au moins to pe maraboy. Ceux qui jeune, a obi misala $10 a mela masanga na bar. A sommi sous poisson. Ta sommi ngula kapela rolia. O azo leka.
to o fani na mpanza oli yango te bayebi motema ne pense na ezani lelo koma nini so sa tapage omela masanga babetaki na nsima ti pede mpo nini ye goyigoyi alukaka te so te ma alukaka te akoma komela ne bombe mpo afingaka ne bato tokomona baya ya quartier tokomona basere ya quartier na baleki mpe ya quartier oyo bamelaka baplan soki amoni ya Tariki Ngangu journaliste ya Nzambe salanga na zala 1000 francs tei 1000 francs tei muyaka na bango représentant valable ozuma mutie opesi olandisama okotala te bajene wana mosala mpe eza te nga alobaka elo momoni kaka kokire ka bakaniveau oyo soki leta na biso alobi kaka keno barecrute bajene na OVD batiraka bakaniveau par mois $100 batieli bango hôpital ofele batie na menkao batongi bandako bapesi bajene oyo baba responsable papa mama phénomène bombe bakulune kozala te. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula. On aura plus le temps de parler là-bas. À ça l'appel de fonds. À ça l'appel de fonds pour Anne. Bah, il mais si on va député, oh, tu votes. Tant que monnaie est moyenne limité, tu vas faire quoi? Mais ça l'appel de fonds. Mais ça la fondation a un problème. Tant qu'un député sur la fondation, la démarche va documenter aux combien de mois. Mais oui, Nabi, tala ne comme on mboka na biso passer à Makasi. Au moins tu to koloba. Oyebi ke na temps ebele ba diaspora yo nanga. Soto ke na Western batali ba kombo na biso. Na Western ria manigram. Monnaie trans. Ah, gouvernement contre mi ria. Ngala linga ria terre. Ba proposer à bateau mo ba franc congolais. On se comprend. So ba ketala ba kombo na biso mo na ye moko Western a bloqué yo. Oh, dépassé essaye. Au dépassé barème na cha. Soko mbongo na nga moko batindelinga. Na ko dépasser barème misusu ndenge nini. Mettons muto ko tshela nga mbongo. Fallait lo baneke muto ko tshela mbongo ke na agence misusu. Mais yo mbongo na nga okotisa na libenga na bino. On se comprend, on tolo bakeno. Nzamba sunga. L'état m'a à charge. Tu as vu qu'avec le président Fachi, Maramunanga za kotende. Mukwa tombolo mona mai waka ninda. Maramuye kotende bien parce que tout le monde ba sosa awa ezaka enclavé ba kocha magadam. On se comprend, tout le monde nzela ki kwiti kuna nzela zo uta na deuxième porte fikine et ko yati nyirinyi. Belle épée de Suzanne la kuna yolo médical. Voilà. Ezo bima. Ozo mona te moi bien. Thomas Louaka ela rabiso je connais le Congo. Moi na sapon. O bazo ko sala nzela. Ozo cha aneni. Aela rabiso nzela wana ya sapon. Tozo pesa ka ba bon ça va te soukiaka. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula Mouyaka solo. Matobé des émissions politiques, pas politicien, en réalité, ça sert à rien. Tu vois, notre temps, comment on a des émissions à bisoter. Parce qu'il faut rien. Héritier Iboula, Bambote, non? Bambote, na mido, de tous les temps, de tous les jours, mido na peso Bambote. En tout cas, à forcer pour l'émergence. Il faut forcer, pour booster l'émergence. Et qu'il y ait musica. Merci beaucoup na Maria, mais pourquoi pas Vasco de Gama. Merci beaucoup na Gouv le Gaulois. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup na Bandego tout au Balandi Biso. Merci beaucoup na mon vieux Adrisha Motomètre Bebazi Beba. Bandego Nyonso au Balandi Biso. Au Baromon a passé place moto trébiché en tout cas. Balimbisa Biso vraiment on est tous ensemble. Bato wani ba contacter Héritier Iboula, appelez-moi sur plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 na rotina bandeko nyonso bakende ko s'abonner na Smoke 9D78 officiel bakende ko s'abonner parce que azaka le seul rappeur ototikala na ye na Congo na biso asala la fierté ya mboka na biso République démocratique du Congo na kati ya Angleterre Nzambe ya rap
professeur ya rap comme on est nani 9 2 7 8 Simoke Mayanjili ko na yo extrait ya Mayanjili na biso suka sopela ye Mayanjili Simoke aza mystique rappeur ou rappeur avec douceur Smoke. Voilà, merci beaucoup. Nzambarab Smoke. Un grand merci. Nabalandinho surtout il y a Émergence en télévision à Arnaud Demido, Monsieur Sapis, à Gouv le Gaulois, à Maria, même à Mbote Nabino surtout. Batutu Babo s'abonner à la chaîne soutenir Arabi.